tozali vraiment na sengo mingi bandeko balandi mbote sika nyonso bozwami tozali vraiment na sengo mingi ya kokutana bino kokomela bino na bandako pona kosolola na bino makambo oyo ezali vraiment na importance mingi na bomoi ya bato. Pourquoi tolingi tosana posa kosolola na bino lelo makambo oyo ezali vraiment makambo ya motuya ezali makambo oyo etali continent na biso continent ya Afrique. Ce qui totali na réalité ya makambo pe ndenge basava même pe bakomeli biso que l'Afrique est le berceau de l'humanité ainsi que le berceau de la civilisation. C'est l'homme noir à partir ya maele oyo tata mokili apesaki ye nde aferaki asalaki bato mosusu ba bénéficier na connaissance wana mais kasi lelo malheureusement mutu mwindo aza susu na position oyo ya ye wana te nde okomona lokola eza na savant moko bo Marius Barre azali chrétien lobaki vérité moko alobi bo un peuple qui perd sa foi est voué à la perdition. Mutu soki aza susu na boyambi na ete c'est que mutu peuple wana aza déjà peuple moko asi abungi nde komi siko question esengeli na biso parce tozali bato mundu tozali ba africain esengeli to mekana nukoyeba par rapport esika oyo biso touti po lelo so toza na esika oyo tokomi lelo awa toza d'accord ke esika ya pasi mais toyebi ke tozaki na pasi oyo ya modèle oyo boye te donc esengeli tosala réflexion ya société mpona komeka koyeba pasi na biso ezali kouta wapi mpe esengeli tosala nini nde lisusu natangaki auteur Moussoussou Ibn Khaldoum azali un arabe, un tunisien, le père de la sociologie moderne, alobaki boé. La vraie défaite d'une société devant ses ennemis n'est pas une défaite militaire. La société vaincue est celle qui adopte les us et coutumes de son ennemi. Donc, défaite pendant la seule défaite que peut-être l'armée Koutane Bundi ou armée moko peut-être le roi Zana Mindou qui est remporté mais la grande défaite associée à la ceux qui société est peur de ba valeur na yango et qui est comme ba valeur mususu on est vraiment défaite et ça la ya mawa ndio moni comme sens ya perdition ndeko tala siko na souci oyo wana ya koluka vraiment koyeba bosolo to moni quand même na mboka na biso na Congo ezali na bana ya Afrika oyo bazali quand même kosala effort pona komeka kosala réflexion na société pona mutu mwindu azwa azongela valeur oye azalaki na yango nde lokola na mukanda otosana nango awa ba titre nango ezali pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres pona nini mutu mwindu lelo akomi vraiment mutu ya mawa ezali vraiment on natangi yango à plusieurs reprises na trouvé ezali intéressant pe komami na patriarche papa Nkusu Kia Munzala Panda Songianzila nde to sepelaki lokwa totangaki œuvre ezali pensée oyo ezali ya biso te ezali pensée oyo mutu akomi mpona komeka kolamusa bandeko na ye ezalaki malamu quand même tokende koluka kokutana na ye mpona kosolola afin ke ameka kopesa kolimbolela biso davantage ma oyo ezalaki makanisi na kati ya livre oyo to na kati ya doctrine oyo ye azali komemela epai ya bato na bandi lo bokokomprendre azali nga moko te na loboko na ngai ya mobali nazali na papa Nkusu Kia Munzala Panda pesa papa Nkusu mbote mbote mingi ndeko na biso Yusuf na sepelaka ndenge tango bozaka na moteti nzilika na plata lobaka engambe Nkusu losako elaka onza komba okay matondo mingi papa na banji mukanda na yo komi oyo eza mukanda moko ezali très intéressante mpona mametali lobby ya Afrika ba question yo posé na kati ezali question ya sentiment te mais ezali réflexion apporter de façon que mutu nyonso azali mutu mundu aza na souci ya continent na ye ameka ko réfléchir na yango ne loka biso totangaki toza na ba zone d'ombre oyo esengeli quand même oyo omoko mutu komaki osalisa biso mpona komeka ko comprendre eza lokola soki nakie na page 12 na kati ya livre komaki osali biso rappel ya maloba oyo Fumukimbanga alobaka alobi mutu mwindo akokoma mundele akokoma mutu mwindo maloba na ndenge osali rappel ezalaki elobamaki na mbanza nsanda joko ezalaki un certain samedi le 10 septembre 1921 jiko na kati ya maloba na posa natangaki na mekaki kokende koluka mpona kotimola pena parce que faudrait que batango bato bakolanda bayoki bazo eloko ezali beaucoup plus essentiel tomoni na jour wana mukolo wana papa Kimbanga alobaki mamo ezali beaucoup plus important parce que asali promesse yo lobika na moi mukuse mais parce que moni ozali professeur ozali enseignant olobi mukuse mais elingi koloba te livre ka nde soki si makanisi na yo za au-delà ya livre mais livre opesi kaka mwa muke nde sikoyo toye po oyo mosusu ebombamaki wana omeka kolimbola bato bayindo bameka kocomprendre yango davantage papa Kimbanga alobi boye ekoya na ngonga moko Nzambe akobimisa un grand roi divin akobimisa na mokili na biso ya Afrika pe akoya mpona koservi
bandeko na ye baindo kasi akozala na pouvoir misato je crois ezali akozala na pouvoir scientifique pouvoir politique na pouvoir spirituel mpe alobi ke ngai moko papa kimbangu nakozonga na kozala représentant ya ye grand roi oyo mais kasi grand roi akoya te il fallait kazala précédé na longi un enseignant nde te papa soki kolimbolela biso vraiment ata na mwa mokuse na essentiel prophétie wana lelo biso bato mwindi tokoki comprendre yango na sens mpe koki kobénéficie biso na nini matondo mingi ndeko na biso yambo nanu nakopesa yo longonia nzambe yazala penza na yo tata mokeli yazala penza na yo na libota na yo na bandeko baso na lolenge olongwe nanu mosika te okomi na kati na esika oyo prophétie ya mfumu Kimbangu oyo ya le 10 septembre na mboka Sanda na 1921 ete mondele akokoma moyindo akokoma mondele pe bongo alimboli lolenge tokozalela lobi mfumu Kimbangu maya lobaki lelo bato bakotalela ngo nde na bilembo lokola lobaki longi akoya veut un enseignant akoya enseignant soki aye akotangisa bato nini akotangisa bato lokola soki tolobi todefa lopoto une nouvelle connaissance ekozala nango connaissance ya sika te mais ekozala connaissance ya kala parce que soki balobi lelo l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique a eu la première civilisation du monde. Donc, il y a une civilisation qui bat au banc. Et l'ingi kolobake Afrique wana ezala ki Afrique moko ba connaisseur. Afrique wana ezala ki na monde na yango ezala la ki o ezala ki yango grande puissance, o ezala ki yango plus civilisé que les autres, o ezala ki yango o ezala ki o yango ezala ki. Siko Afrique wana africain lelo ayebi yango lisusu te. Il faut sikoyo enseigneur wana aya po atangisa lisusu yango. Siko bato bako prêter attention kaka na nini na bilembo. Soki ba moni ke un enseignant aye azotangisa bango mayewana ezali makambo ya kala oyo ezopesa lisusu valeur na bayindo nde bongo bango ba comprendre que en tout cas motangisi yango ye wana soki aye kolobela moyindo akokoma mondele akokoma moyindo ezalaki te penza na lolenge ya couleur mais ezalaki na lolenge ya ba toloba neti bibonga omoni mondele azo paraître supérieur ya mutu mwindu azo nyokola mutu mwindu tozwa nanu kaka yango 1921 tozwa esclavagisme 1921 tindenge tokomi lelo atati lelo monyokola ezali mais soki balobi ke mondele akokoma mwindu mutu mwindu akokoma mondele c'est que permutation de place ekozala. Alors la permutation wana elingi koloba ke tango moto mwindo azongi na ba connaissance na ye oyo azalaki na yango a considérer pe ba valeur na ye ndenge azalaki na yango ako récupérer place na ye. Alors ce qui a récupéré place na ye bolimbisi mundele pe akozonga ni sika azalaki ponde kona ngai na koloba eloko moko omoni epai ya ba Congo balobaka mputu elingi loba pauvre mais origine ya mo wana mputu euti na nini eza lokwa neti lelo soki balobi Sarajevo biso epa na biso Sarajevo elingi loba désordre eza kuna soki epa na biso Somalie nzala ezali epa na biso Ethiopie nzala ezali est-ce que ndako na bino Ethiopie est-ce que ndako na bino Sarajevo tezali synonyme ya esika wana ndenge wana epai ya ba Congo ba portugais batu bayaka liboso na ancien royaume Congo ba portugais wana bayaka ba pauvre ndenge wana ba Congo sikoyo po bango epai na bango ole balo ba portugais bango bala baka putulukesu sikoyo bakomi kokata na mopuse mputu. Alors mutu nyonso a se retrouver pauvre malheureux balobi azali synonyme ya mputu wana ndenge wana sikoyo ekoti na vocabulaire Congo ke mputu elingi loba mobola mais nzoka bango bazali kobenga babola lolenge mususu yango mtezo lakisa ke mundele ayaki awa pauvre mais abongoli yango na réalité historique tango aye kotangisa biso siko na classe omoni ndeko na ngai tango totangaki bakelasi mpo nazala mwa moke bref tango totangaki bakelasi bazoyebisa biso ke bakoko na biso bavivaki na Keyet
balataki écorce d'arbre bavivaki na pêche tala nanu bomwana tozalaki soki balobi cueillette tozomona kaka nini lokola neti bambuma makaku bamatonge bazolia baracine tozokanisa lokola babimbiolongo siko balingi te kotangisa biso yango ntango tokomi na baniveau supérieur na niveau supérieur botangi jamais histoire de notre pays bayebaki ke une fois adulte soki bakotangisa bongo tosi tokomi na connaissance tokokolisa connaissance na biso mais cueillette ezali kaka euti na verbe cueillir manga orange safu eza cueillette bosiko so bakoko na biso bazalaki kolia bapaipai bazolia babitabe bazolia bamanga bazolia basafu différence nini na biso lelo soki balobi ke